surtout biso ba Congolais, surtout ceux qui sont combattants et IDPS, nous devons aider Félix Tshisekedi Tshilombo. Na misala oyo na volonté azanango pona mboka na biso. Awa tozali na Mbujimai. Botala dimension ya ba matériel toyoki ke basombi ya sika tindi bato yo somba ba matériel ya sika libanda pona koya ko kabula na ba hôpital ya Mbujimai. Kozali kamba matériel ya sika te, kozali likambo ya ba matériel mo kala, c'est comme si ba vide biloko mo soit na Zambie, bato bakende ko somba ngo, ndi bake uzo biloko wana botala matériel yango wana. Matériel yango wana. Tala ba bilamba ya ba infirmier to ba bango ba koma neti ba réfugié. Mboka na biso ya Mbuji, province ya biso ya Mbujimai ekoma nde place ya kozwa biloko ya poubelle, koya kopesa ba médecin, koya kotika na ba hôpital. Botala nanu ba musi. Botala ba musi angwana. Botala ba musi. Musi angwana. Awa na accéder na kati ya dépôt. Botala ba musi. Musi angwana. Botala. Mais boyoka kaka ba yebisi bino na budget ba million ebimaki pona ba biloko oyo eza biloko biso to poto bakobwa kango na ba poubelle batrozo yango na bilokos. C'est-à-dire yozo biloko ya bilokos baye nango ke non eza aide ya chef de l'état. Botala nanu eza biloko ya soni. Eza biloko ya soni pona mboka na biso. Matériel musu yango na se yango na basak. Oza bilokos eza biloko ya soni bandeko na ngai. Botala dimension ya biloko oyo. Bambeto yango oyo. Pe bazotia na kombo chef de l'état na biloko wana. Botala nanu. Botala bino moko. Oyo bolo bate. Bandeko na ngai. Mes chers amis combattants, nous devons faire l'effort de conserver le pouvoir na biso. Parce que la dimension oyo, vraiment oyo kozala sali. Botala nanu. Botala dimension ya biloko eza. Oza eloko ya sika te. Oyo ata na bilokos biloko ya qualité pe ezalaka. Mais oyo faut ezale uti na bazambi e uti na bamboka moko ya pembeni ande ba yoko kabola ngo ba Congolais. En plus bazolo ba ke eza aide ya chef de l'état atina na ba hôpital au Congolais, hôpitaux oyo eza na province na ya Kasai Oriental. Biloko mo ezitaka le sous-te oza biloko ya soni. Botala bandeko na ngai. Ya rien. Bandeko mbote na bino nyonso partout bozali. Na banzi bomoni ndeko na biso ya Muluba ndenge aza koloba po na mbongo oyo Félix président na bango apesaki na bandeko na ye baluba basomba biloko ekoede hôpital ya Mbujimai. Malheureusement lokola Kamere ayibaka 58 millions ba liberaki ye na RDC eza na mosu problème te pona motu ayiba akubanga na ye te parce que oyo ayibaki mingi batiki ye oyo akoyiba na ye muke bakotika ye. Na banzi bomoni bandeko bino moko ba image ndenge ndeko wana aza koloba ndenge aza kosenga ki na bango baluba basala tout ba conserver pouvoir. Mais bandeko eza mawa po nazoloba mbalebele même nani ndeko nanga Cécile Mokili alandaka biloko na tiaka, je crois que ayebi na lobaka nini na kozongela esima. Allo bandeko, il y a certaines personnes jusqu'à présent qui ne comprennent pas mon langage. Alors, il y a d'autres qui comprennent, mais il faut semblant de ne pas comprendre. Le pouvoir est ailleurs. Pouvoir est dans maboko ya cash. Cash, ce n'est pas l'IDPS. Pas pour expliquer, le pouvoir est ailleurs. Le pouvoir est entre les mains de Cash. Cash, c'est Kabila. Et si le pouvoir est dans la moto, azo simba armée. Armée na biso est dans maboko ya Kabila. Mais c'est lui le président. Tant Mobutu habita un coup d'état, armée zaki aye. Tant Kasavu azoki pouvoir, armée ezaki armée nationale.
Tango Kabila le père aye, armée zaki aye. Tango Joseph aye, armée za aye. Mais tango Chilombo aye, armée za aye te comme preuve. Bagarre du corps, ça aye te. Allo bandeko, vraiment, naza un peu fatigué, nanganya sala vidéo te, mais bandeko bazo benga ngamba le belé, kaka na sala tout ça. Tokozonga suna dikambo oyo ya détournement ya mbongo, o ba pesi po ba somba ba matériel et servir population na Mbujimai. Mais bandeko, na uti kozwa papier moko babinanga un câble de la haute tension de la SNEL s'est coupé et a tué 26 personnes ce matin au marché de Matadikebala. Tout à l'heure, nous sommes qui... Bande konangai mboka mobimba kaka kolela na kolela. Tangu Monsieur Félix asignaki tangu asignaki apretaki serment na kombo ya Nzambe te. Apretaki serment na kombo ya sataniste moko boye. Alors sikoyo sataniste wana il faut kobelela kombo na ye. Alors bandeko eza mawa pena mawa. Donc ba sacrifice c'est le moment ya ba sacrifice. Donc batu fo bakufa mboka mobimba batu balelaka mikolo nyonso Nzambe asala batu mosala bankolela. Esengo ezaka na mboka wana te. Mikolo nyonso kolela na kolela, pasi na pasi. Bandeko babiloko musuna tiaki yango malheureusement na perdre internet de mois de temps ngwezate. Mais tozonga na ndeko moko awa yepe aza vraiment kolela muke toyoka nanu soka zolobani. Biso boy bandika physique boy bato ala bazala na biso posa te mais bandika manto ne bango bazala na bango posa mais eza problème te nga na déclarer ka bongo pa l'état par là au ngolo banini handicap mental wana par là banani nde handicap mental eza lokola bato o bazali ko boma mboka o lokola bakonzi baza ko tia na place bango nde handicap mental o bazo yiba mbonga bakonzi po mboka ebe baboy po biso to koma kosenga na banzela boy nde bango po mitu na bango ezosala te baza handicap mental po mutu ezosala koyiba mbongo ta lunga na place biso to nyoka maboto koma kosenga na nzela akosala yango te c'est comme mitu esalaka nango te bato batiaka na baplace nde bango wana handicap mental bango bato balingaka bango wana po na kotia nde babiso boy balingaka kotia biso te po bayebi ke ngai so batianga na place wana moyen akima na mbongo eza te bango balingaka mutu oyo akima na mbongo apakati mbanga bani mbango na masaka ya mbongo wana nde bakotia ye wana neti nga boye bani akima nango eza te bazwanga valeur ndeni batianga wana donc handicap mental eza bakonzi oyo bayiba nde mbongo bawana nde bahandicap mental po mitu na bango ezosala te donc mitu na bango esalaka mpona koyiba mbongo mpona kobongisa mboka peuple azala bien ezalaka te donc biso yango moni ke ti lelo tozosenga bona banzela tozolufaire tozosala tu po palin vivre balifante bavivre nafuta mwa palin ndeti nga bona futela palin na debana mais amutu akipanga aza te famille te leta kutu kolobela te yango nga moko namonaki te nga moko mpona se débrie kose débrie opona kodébrie fo mpe ya kobandela eza te donc fona yaka kaka na banosenga.
Alors, maman Cécile Mokili Ngalimoni, na banzo qui différence bazol ploba awa wa handicap manto na handicap soki banani bon na comprendre pena bien te. Alors, maman Jackie Mokili tokotia sikoyo total bandeko koleleza na kolela awa toyali ndeko na aéroport ya Lisala na kati ya province ya Mongala. Toyali awa tokozela tozwa mpepo tozonga Kisasa tosisi mitingi ya kafukafu toyaki na président de Martin Fayulu. Mais mokolo na yaki namonaki te po ete bato bayaki meke na aéroport. Ntango na kozonga na tia miso na bi naluka nano tour de contrôle nakanga ata photo tour de contrôle ya aéroport ya Lisala ya Ngoi. Tala lakisa aiguille moni biloko ebetune kuna tour de contrôle. Donc ezali eloko moko nde bato oyo bandeki ndeko na ngai ali kuna boye mwinda te nini te siko ntango ya mvula ntango matanga makitaka ye moko abatamaka lolenge nini mopepe ye kuna sa d'attente botuna na mwa moke sa d'attente yango ewana ezeo de toilette moni te bafaki et totangi kelage tosisi université 62 ans après l'indépendance tala sa d'attente sika oyo boye 58 millions de dollars bauti koyiba semaine okuna oelekaki na Kisasa ko basombela structure ko babituka batia na province 58 millions de dollars wana sombela kata na 5 millions de dollars pamba piste oyo sata oyo tout de contrôle 300 millions à RAM et bongo 400 millions 600 millions il y a 100 jours bandeko déjà ce que dali boy est-ce que bazoka le foot ba momo to za la série to linga mboka oyo Lumumba kufi pona mboka oyo Mobutu pe abundi malgré yepe ayi moloki ya Congo pamba te lisalesika botama boy mobolingi mondela to solo ndengeni epana na loja ezaka aba pe boy sika mboka oyo nana loka bato nana loka gouvernement chile jeruta 3 ans ata peki bakotia wate soit politicien to kasoni toyo kasoni oyo ate so ikoloka te je vous dis pour ça vous toi génération de tout ça baboma 80% balongola mamacha wana boloko bano bakoya peut-être na bao batikale ma ba koera o bazali balingi mboka de basala mosala oyo boyite na tonyo botoni video wana mda bien. Alors maman Charlotte Komba balakisi au aéroport na bino ya Lisala heureusement ke bimina munoko na ngai te soki bimina na munoko na ngai ba pasteur Mukongo ayinisu bangala lingi tika na fanda ngai ta unamonaka ngona kasaka izaka G mina moni sikonde kona bisa mungala yemo kokuna na Lisala azolakisa tour de contrôle ya aéroport ya Lisala mais alobi lo mo sepisenga alobi même Mobutu et pas yo botama ndeko nanga eza baka ebele na yebite so bino comprenaka mutu mususu bino ye azolakisa bino par des actes kengena ngala azalanga mutu ya province wanate mais vous par tribaliste bon par tribalisme bon ya ko baki non azamutaboy est-ce que vraiment na 32 ans ya Mobutu soki si a solo ndebino bolobaka azamutu ali sala azamutu Équateur akoyi vraiment oyo ya kuta mbongo ebele la kesi et puis pays pe bondo na guerre te bambongo za partout tala Kabila soki combien d'années sali awawa mais ayibi combien tangu yoso ke no kamata ko somba hotel na Dallas ya 5 étoiles mais pourquoi ko sala na Lisala te pa yo uta même si vous avez des nationalités congolaises togolaises mais au Colina Togote yo Colina Équateur mbongo soki no sala c'est anniversaire ya de naissance na Evray oko sala ate na kamwa ke comment bat pa cause na haine négative pardon ba cause na ba haine négative ande mona na peuple pe na mboka neti ya RDC Mobutu 32 ans asali loko ni rien babolo zibanzimbi bangbanda ne Équateur basali rien mais bango nyonso na bazala ndako na Afrique du Sud na ba Maroc na ba France na ba Belgique mais mboka na yozo inango pourquoi ngaka sezi ba jeté ngaka sezi ba jeté bo tala suba owana
il paraît que le mois comme bon mais non bon que de son matériel pour na batu nga ya Mbujimai bon moni biloko baké ko lokota ba biloko to ce mo benga ali wana tala nzambe na ngai eza pasi ya bande ko na ngai vraiment eza pasi mikolo nyonso batu fu balelaka mikolo nyonso batu fu balelaka finalement finalement eza siko nini oh bomoni bandeko ndeko bato wana nyonso bakufi ata moko leta akoindemnize ye akozala te peut-être mpo na soni ndenge nazoloba boye bakokozwa bango baindemnize bango me nalobi ata moko bakoindemnize ye te oyo abondi ya Congo bakufa combien bazwa ata infra te tala bato nde balali banda balalaki il semblerait ti ba 17 ambulance eza te ambulance eza te eza mawa bongo nga mutu aza na vi na ngai ya bie awa na poto yo ya koloba na ngai kiona kende na bamboka neti ya ndenge wana mais non okende na bamboka ndenge wana bato nyonso bakomaka kolela na kolela kolela na kolela kolela na kolela totala so oyo bandeko charrette oyo azozela bato futi mbongo nde bakumbi yo mati mpona likolo ya bapalete basuperpose yango na charrette nde sikoyo ofuti bamemi yo mpo bafaire traverse yo mai o loja awa toza na capitale otala camion ndenge ezoya toza na Forgeron avenue Forgeron yango nde direction kamuse wana eza triangle de Ndojo amoni bato nyonso wana tout c'est pour batraverser tala mosusu on dirait voiture toza na capitale otala bino moko capitale o loja me omoni bato ndenge bazomata eza na capitale otala toza na capitale na province te Kinshasa otala papie ya remorke ntina niveau nini eokota ozomona Kinshasa capitale l'appelle siko nga nakoleka wapi nzela pe
kaka moko wana c'est ça la vie. Kanyo yangu wana kuna ngebi masikuru. Bandeko RDC komaneti mboka ya pasi na bamboka nyonso monde. Jamais yango zolandela nga pona zolakisa ba video mais ngai te mto filmer yango. Ngai ba filmer batu batindeli nga balobi lakisa. Alors soki bino ko sala musala moko malamu. Mais pourquoi bo mona biloko nga zolakisa ka ezamabe? Pourquoi bo mona ngo ezamabe? Parce que bo sala musala moko ya malamu. Ba politicien na bino ka musana bango na koloba eloko ezate mama Cécile Mokili ngalimoni tala mboka yo wuti tala ndenge awa na poto okomonela yango eza mama mingi bona ndasusu Voilà, un des ministres de la RDC a kabila bana mbongo $100. Entre-temps, il y a des gens qui ne sont pas payés. Bon, tu as la moluba mongo ah boye bien. Na éviter moluba oso à normal, toi à normalité. A comme kolela. Bato y dépêche pas comme kolela. Bon so bato y dépêche pas comme kolela. Bon bato so ça ndenge nini. Boyo kayena no bande. C'est après toi ça. Talo bokola la bota wa wete. Bona kota lupango sama kute. Après 3 ans. C'est après 3 ans d'un pouvoir. Kaboul voulait détourner l'électorat de Chekoko à Kingawa.
mais ça va te. nayebi te ndeko oyo bomoni boyebi ye bino boyebi ye aza moluba nayebi te soki azalaka normal to ndenge nini vraiment eza mawa mingi eyemba ntangai bandeko mboka ekufi na banivo nyonso bandeko moyibi na moyibi na moyibi ntina mbongo bamatanga bandeko bandeko na ngai mboka ekufi bandeko na banzi bozoyoka leta bimisi mbongo to bikozi bimisi mbongo po badekore basala ye honneur ebino bokwe bokamati mbongo wana $25,000 bokamati bokaboli bole ata kopasi yango bandeko mokonzi ya igef yaka epai boye ya komona bamosusu baza epai boye yaka epai ko bamosusu mokonzi ya igef kotika bango te naza kobelela mpe général na biso de fao tinda basoda na yo ebaya balanda moko na moko bao nyonso balie mbongo na yo bakoyi bahonore yo bandeko eske eza vraiment normal moninga akei basali ata mwa honneur na leta bino bozwi mbongo boke okabola po bolia bokanisi nde makumu na bino yokanisi oyo boyela mpe yo te oyo yo mpe ntango mpe kokoma mpe te liwo eza kozela na biso nyonso oyo bino bosali antuka eza mawa to na kosenga na bao nyonso bale mbongo oyo mbula oyo vraimen esila te général de tinda basoda na yo balanda bakanga moko na moko bakende kosamba na bango kuna bakende kofuta moko mbula oyo vraimen esila te miyibi bavotour miyibi bachor bino bosali boyebaki liwa eza mpo na biso nyonso nzela na biso nyonso moninga akufi badekore bandeko ebino boyambi mbongo boprefere kolia yango bokanisika makumu na bino bafami na bino motu wana atiki mpe fami te aza mpe bafami te ayeki na mokili azaki ye moko bandeko tobangaka mpe nzambe tobangaka mpe makambo miyibi bafoto bozela kaka soki kaka moto alali mpo bino bolia bozela kaka soki kaka matanga mbala moko bino boya kolia me ya defao eokaka bino na mingongo ya defao antuka mbulu ekosila te bokolandana bolanda ye bazotinda basoda baotinda basoda baya kozwa bino bokende kuna bokende ofuta mbongo ya bato bozongisela moninga honneur na ye merci ndeko mboka ekomi kaka bamiyibi na bamiyibi mboka ekomi kaka bamiyibi na bamiyibi toyoka ye tala lakisanga moto ya idps awa peter kazadi aza wana secrétaire général idps leki nango na kabuya aza wana bo banani mosusu bana force de progrès bayaka epa na nga tout le jour même leosona force de progrès wai bango baza te sylvain mutombo wapi leki nanga wana ya confiance Peter Kazadi azati na kati enyo sakira Peter Kazadi bitundula aza na teyete en tout cas sikoyo oyebisa moto lokwanga omona moke na kati na milie ya bato oyo me mboka ekoyinda moke akosani akomi na fcc oyo eza fcc oyo fcc oyo eza fcc mokonzi ya mboka yokanga sikoyo papa leki na yo mpe oposa farouche ndenge papa nazaki oyo eza fcc oyo il faut pas changer le satire oyo eza fcc oyo eza fcc oyo baye koluka biso oyo eza fcc oyo kindoki kisangamene oyo ngai nazomona eza yango te kindoki kisangameni mama kuna zulu kisangameni mama kuna zulu kindoki kisangamene oyo ngai nazomona eza yango te yango wana makambo ya bandako na ngai nakozwa ndako na ngai ya iac wana ekomi bato soki ya pprd mpe bango mpe basombaki ndako bandeko ngai biloko nasombi mpona moi nakoyi mokolo deja mwa bamaladi na biso mpe maladi nabelaki me biloko yango ekomi susu nazwa yango te chef de leta mpe bakangi so eloko ni moko avandi boyeleti ye mo eyedimo oyo tika efandaka bongo foto moto
émission. Kasi botalaka. Totalaka ndenge. Comment positif, papa, comment positif, tu peux savoir information ya frère. Ça, c'est pas FCC, on a dû informer au FCC. Nous sangamene mama. Nini? Oui, mais on dit. Franco Zawabi, viens mettre gramette. Mississippi, Palutanteke. Malafuma, Palutanteke. Mipuka, Palutanteke. Sunimi, Palutantine. Makasuma, Palutantame. Yema polisi mapimpa mame. Uloanga maumame. Nipaki sanga meni mama kuna sulwe. Kidoki kisanga meni mama kuna sulwe. Kidoki kusanga meni mama. Nini? Oui, mais on dit. Franco Zawabi, viens mettre gramette. Bon, bandeko na ngai, merci beaucoup. Na ukati yango, na kati yango po tokomi na suka. Na banzi tokutani vendredi to samedi. Oyo ezalaki kaka mpona bato balandaka ngai mikolo bayoki ngai te. Ifaya l'examen kama ba image wana. Prochainement nde na banzi vendredi be samedi tokutani lisusu na mama Cécile Mokili, Ngalimoni, mama Charlotte Komba. Na banzi merci mingi mpona ba video na bino. Merci nde bomoni pe nani bomoni aéroport ya Lisala. Bon ben en tout cas tokutani mbala ya sima. Merci beaucoup Maman Charlotte Komba, merci beaucoup Maman Cécile Mokili. Merci beaucoup, Maman Jackie Mokini. Merci. Net biso boy handicap physique boy. Bato ala bazala na biso posa te. Mais handicap mental ne bango bazala na bango posa. Mais eza problème te nga na déclarer ka bongo pa l'état. Par là on no lo banini handicap mental wana par là banani nde handicap mental. Handicap mental eza lokola bato o bazali ko boma mboka o lokola ba konti bale baza ko tia na place. Bango nde ba handicap mental. O bazo yiba mbonga ba konti mboka ebe ba boy po biso to koma ko senga na banzela boy. Ne bango po mitu na bango zo sala te baza ba handicap mental. Po mutu zo sala ko yiba mbonga ta lunga na place biso to nyoka mabodo ko mo senga na nzela. Akosala ngote. C'est comme mitu esala na ngote bato batsaka na ba place ne bango na ba handicap mental. Bango balinga bango na po na kocha. Ne ba biso boy balinga kocha biso te. Po ba yebi ke ngai so batsenga na place na mwana kima na mbongo ezate. Bango balinga mutu o akima na mbongo apakati mbanga bani mbango na masaka mbongo. Wana ne ba kocha wana.